Radio Télévision Lissolo. DSP. Sur le côté de vous. Ah ouais? Tout est vanité. Je vous le dis en vérité. Rien de nouveau sous le soleil. Merci vanité de vanité. Ya solo na ebisibino. Eloko moko ya sika ezalite na se ya moi oyo. Ya solo bande ko balandi sur la trofa W Radio Télévision Lissolo. Tozali na masolo oyo ya ngai pe ya bololo. Masolo na biso ya ngai pe ya bololo ezali likambo na PD. Pédophiline. Oyo tozali komona na mikili na mpoto likambo ya PD. Ba Congolais ebele ba komi ba PD. Na ebite ezali na pasi ya misala, na pasi ya kozanga, to na pasi ya bilengi oyo ba mama na ndako bazana ngo lisusu te. Sans plus tarder na kolekana epa ya mama ya Bwanya. Mama na biso mize likambo na pédophilie, likambo na ba PD. Etant que yo mama, réponse nini to conseil nini ko pesa ba PD o bazali koyoka oyo bali ko banda ki PD na ba oyo bazali na kati ya ki PD eboto. Eboto papa DSV. Nazo kama ba retour papa na ngai. Eloko oyo eza eloko ya mawa. Eza eloko ya soni. Eloko ezali signe ya bato baloli mokongo na bango na liloba na Nzambe. Balobaka kombo ya Nzambe na monoko na bango, me bayebi mibeko na Nzambe te. Balobaka kombo ya Nzambe na monoko na bango, me tango yo botami na sexe na yo moko déjà bien défini. Après okomi ko bongwala, obongoli sexe wana, eza lokola obwaki Nzambe na yo, oya sala kete yo bota masuki mobali soki pe mwasi. Mobali na moya lelo okomi ko lata jipe ya mokuse. Mwasi déjà lata jipe ya mokuse. Yo lati blouse, mwasi pa lata blouse. Okomi ko luka ba soutien. Otie mabele, mwasi pa tia kango nyoso tu. Bo siko na kati ya mokili o biso no sotoko mabasi to boni. Yo mobali okomi ko luka pe mibali. Mais oza na sens nini nazo ba te likambo yo zo sala sens na ngonde eza nini mais boye bakate ezali lisumu et que oza na kati na masumu oza kokima kanda na Nzambe oza kokima mibeko na Nzambe oza kokota be na kati na liwa po ete balobi bénéfice ya lisumu eza kaka liwa papa na nga DSV na donc sina malo. Merci mama na biso bénéfice ya liwa ezali to lisumu kaka. Nanzele lisumu nde bénéfice ya liwa. Toleki lombango epe papa na biso Veron Malumba. Papa DSV malo mboka yo papa. Merci mama na biso mise. Lifuta ya lisumu ezali obele kaka liwa. Merci na intervention na yo. Sans plus tarder, président Veron Malumba likambu na pédophilie. Oyo ba Congolais ba komi ba PD. Vraiment ezali likambu ya sengoto ya mawa etant que homme politique. Merci beaucoup papa Despo. Moni makamboyo tellement que to lobelango déjà avant mais les deux occasions encore pour to meka ko expliquer ngo parce que d'ailleurs kulutu na biso moko zambwa na salaki émission moko wa ya benga ki ngo sodomisation. Au moins na kati ya sodomisation wana soki totali batu lokola babo ba monsieur Mobutu, ba monsieur Mandela na batu lokola ba Laurent Désiré Kabila o bazalaki na ba pouvoir moko bazwa ki ngo na ndenge toyebi. Alors, quelque part, oso sentir penza que ba koma ki lokola batumgo il fallait ba sodomiser bango parce que tokoko mituna ndenge ni bango bazoki bokonzi wana. Mais c'est Mandela salaki 27 ans en prison brusquement bimir aza président. Laurent Désiré Kabila azaki kuna na Zamba muyibi ya or mais tango ye na Congo brusquement comme président mais Mobutu pe azaki ni esika moko na ba lokola ba Kasavubu ba Lumumba oreba vana na bokonzi ya direction ya malamu. Brusquement tu comme on a gasali coup d'état comme président. Alors ce qu'on continue à mirer le gola ba Hollywood lelo okomona ke poko mana moyen wana ndenge kaka nzembo na biso bandaki na bandele. Vanité de vanité c'est vrai. Poko mana ba moyen ba mbongo tout ça batu baza ko se sodomiser kaka po bazwa ba richesse to ba mbongo ba makambo ebele. Mais ndenge mama na biso miza uti koloba.
eza makambo ya pasi na ya mawa parce que mibali bakomi ko adopter makambo ya basi tandis que bango basalamaki mibali. Voilà un peu le ngana koya koloba yango wana na moya lelo ndenge tozo remarquer puis ezali vraiment condamné à 100%. Il faut totika ba pratique wana. Merci beaucoup. Merci Véron Malumba, homme politique et la voix de la diaspora congolaise. Toleki epa mama Igete Mosali na Nzambe esika oyo moni mibali bakomi na bilongi ya basi mandefu Gillette tango nyonso ko palola yo lobi nini eboto papa na biso DS ve motaki pona kopesa nga maloba likambo etali na tina likambo ya kipede na bandeko na biso mibali veme na lisomo na likambo toli kotelemela molimo ya kipede pamba te tomoni moto azali kobebisa nzoto na ye likolo na mbongo bana mbele mikina poto bazali kokoka kosala bakayu te namoni kayu ya malamu akende kopesa nzoto esika moningane mobali asa na ye n'importe quoi na nsima po ete apesa ye mbongo likolo na mbongo moto komi oyebisa nzoto na yo ndeko na ngai pede omonaka te ke yo na mobali na yo wana ya pede bozali na ye meme bozali le meme papa na ngai soko mitali otali ye ndenge moko sikoyo na kati na bino nani mobali nazali mwasi ezali likambo na somo ndeko na nga obebisa kimobali te na yo obebisa nzoto na kimobali pe osala misala tobengi ya sexe na esiko ezali correcte te vome ezali somo mpe pasi mpona vi na yo ndeko na nga kokwisa kimobali te na yo mpona mbongo te kasi zonga na kati ya droit chemin batela kimobali te na yo pesa identité na atake l'homme yango ezalaki lobele conseil na nga na bapede nyonso tu bazonga na nzela esika nzambe akreya bango atake mibali. Merci beaucoup mpona biso avu la parole pede zonga na nzela na yo pede oyo obotama mobali zonga na nzela na yo pamba te sima ezali pona kotika salite liboso ezali bapesi basi nzambe oyo azalaki malamu apesi mwasi liboso mpe apesi mobali sima ya solo bandeko ekoki kozala na cause oyo ya kotungola biso na tango ya bomwana bamama babandaki kotungola biso yango mibali ebele baoki sentiment ya kotungola na tango ya bomwana yango bakomisi yango vraiment ke na kimokolo bakoma bapede ya solo ndeko oyo azali kolanda biso kozala pede ezali mabe ezali secte ezali science moko diabolique pamba te nzambe asala mobali apesa ye kimobali te po asangana na eloko na mutu oyo babengi mwasi ya solo ezali malamu te mobali akoma na forme ya mwasi bameshe emati cher na kati ya bamagazin baproduit emati cher okomona mwana mobali azali kokende kowelela bameshe na mwana mwasi croyant ke azali kosombela mwasi na ye or ke ye moko lifo atia na motu mwana mobali azali kowelela baproduit croyant ke akomemela mwasi na ye nzoka nde esengeli ye atia na motu bandeko ezali likambo ya kokamwa ya pasi pe ya mawa esengeli na bana mibali nyonso tu oyo bazali na bamoteur na sima na bango oyo balingi basala mosala ki pede ya solo bandeko na kati na mboka ya Congo ata bonkoko na biso bayebaki makambo ya kipede te me lelo tokomi komona ekomi kibundoki ekomi mingi na makambo oyo ya kipedofili na kati na mikili na poto mibali bazali kokoma na forme ya basi kotika kaleson libanda tolo libanda nyonso tu nayebi te bandeko soki bana mibali oyo bozali komona bapede eske bazalaka na bafamille bafamille na bango tango batalaka babiloko balobaka ya solo vraiment ke tozali na bandeko na biso ya mibali ou bien tozali na bandeko ya basi yo kobotama na yo mobali mais eske bandeko na yo na kati na famille to mama na yo akolobaki na bota mwana mobali to na bota mwana ya mwasi wana vraiment ezali etumbu monene na miso na nzambe ya solo bandeko ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur photo de vous pertale radio lisolo mpe na président Véron Malumba na Dallas elongo na mama na biso Igete mpe na mama Mize ba mama ya mayele ndeto kutani mokolo malobi lisusu na masolo na biso ya ase ya nzete likambu otolobi lelo ete ya bino ya solo